coïncidence ya naissance nanga le 30 juin de salaki papa moboti apesa nga kombo ya Lumumba. Et Lumumba, qui est derrière toi? Zambe na lola kaka. Quand vous avez une vision, c'est comme un appel. Ezali lokola eloko balakisi oke okoki yango. Siko yo bundana na ngo siko lokola mwana mboka lokola moto mobali ndenge ezalaka pona kosala ete ekoma. Patrice Emery Lumumba lobaki mukolo moko bana nanga ba kotelema. Ezali bana na ya monzu ya nzoto te. Parce qu'il y a lobaki un jour toko telema toko défendre mabele na biso. Yango wana to telemi tozali kosangisa bana nyonso ya mboka epa na biso tribalisme ezali te epa na biso nationalisme ezali opprimer likolo na nyonso. Pour être opposant, il faut d'abord reconnaître la légitimité du pouvoir auquel on s'oppose. O ezali koleka na mboka ezaba pouvoir te. Pouvoir eutaka na ba arrangement te. Pouvoir eutaka na légitimité. Biso tolingi toya to restaurer culture, il y a légitimité na légalité. Qui peut s'adhérer facilement à la mwana nyonso ya mboka oyo abotami congolais azali les bienvenus. Eloko toboyi ezali batu oyo bazali na makila. Congolais nyonso oyo azali abotami congolais. Abotami congolais na pamba na de père de mère. Lelo nalingite na kota kuna na ya kokumisisa mutu moko boye parce que biso tango to banda koloba makambo ba de père de mère bango bazali nanu ata place wana te na makila. Biso tango to banda koloba makambo ba de père de mère bango bazali nanu ata place wana te. La différence entre nous résistants et eux des opposants soi-disant, c'est parce que bango bazali ce ne sont pas même des opposants, c'est devenu comme un club d'amis. C'est une classe de gens qui se constituent aujourd'hui comme une oligarchie. Ils ont pris les pays en otage et ils ont formé une sorte de cercle d'amis pour ne pas servir Bissot. Bonne fête à toutes les femmes travailleuses, les femmes politiciennes et les femmes journalistes. Bonne fête ba mama ya nzando oyo balamukaka na tongo. Bonne fête à toutes les enseignantes. Bonne fête na ba mama ya armée nyonso. Bonne fête na bino. Bonne fête à toutes les femmes pasteurs et artistes. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso bozwa. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo et pas wapi biso na bino chaque fois to solo la kana ba chaque fois soki papa yebo solo ça que les kamozali makambo zo de kana mboka na biso. Oui, c'est vrai, to lingaki to na président ya mwana mboka kasi ebité biso ba congolais to lingini ni juste no so lobi mwana mboka yo sala malamu te so ala ibongo ali ko sala malamu mais na koluka luka. Qui peut faire mieux? N'habitant la table de radio de collègue de beaucoup de la moine mboka mususu. Oyo azala ba ambition ya kobongisa mboka beaucoup plus que ba misusu. Na habité a une idéologie ya koko na ye oya bana ma indépendance to ndengeni. Je parle de Lumumba. N'oubliez pas que Lumumba qu'il y aura un jour où l'histoire du Congo sera écrite par ses propres filles et fils. To yebe ce que bandi to ndengeni. Ndenge wali komona nzia bilili na uboko na ngai ya droite fa ina ndeko mobali ekomona ye le lole Lumumba buyoka ye komba Lumumba pour aller depuis qu'est-ce qu'il veut juste ye alimini na mboka ngomba ya Congo démocratique ya biso mwana mboka Lumumba mbote na yo ndeko na ngai moi ba tsama kwa likolo mbote na bandeko nyonso pe bazali kolanda biso kombo ya Lumumba wana ewuti wapi pesa sona komba Lumumba pona ni Lumumba Lumumba nazali na famille biologique ya Lumumba te. Ngai na botami na famille un grand lumumbiste plutôt. Et coïncidence ya naissance nanga le 30 juin de salaki papa moboti apesa nga kombo ya Lumumba.
Donc c'est ça papa nanga komona elole Lumumba apesa ngai Lumumba comme poste non. Tika to benga yo de Lumumba. Au pas mal de biso. Oui, comme nanga penza yango wana. Sango etamboli na Afrique australe ngweba boye. Lumumba moko boya bimi. Outi wapi? Olingi nini? Ozana. Ngai nazali mesite, nazali pe extraordinaire te. Eloko na lingi nde eloko yo pozali kolinga. Donc nazali kaka koluka ete na lata cause ya biso nyonso bana mboka. Tolingi mboka ebonga. Toza na raison moko te ya vivre libanda en tant que peuple propriétaire ya mabele o biso toyebi wana. Na munene nango, na ba richesse nango, na ba diversité nango. Ezali kokamwisa bato mosusu ntango bazali komona biso libanda koluka mikanda mpona kovivre libanda. Tozali koluka mbongo wana. Sikoyo mbongo wana wana na ndenge wana te toyokaka ba misusu ba policier de carré bayaka o tozali koluka mbongo wana o biso tozali koluka toye nango na façon oyo tosi to vandisi makambo na ndenge oyo tobengi idéologie, c'est-à-dire nzela oyo biso esengeli to kambama pour que to koma esika oyo tozali kokende. Ndeko Lumumba yebisa biso lisanga na yo to parti politique na yo ozali wapi kombo na nini ebotami wapi bakomona bino wapi? Biso lisanga na biso ya politiki oyo tobengi CNR, Congrès national pour la révolution, ezali lelo na Congo Mobimba. Siège national nango ezali na Kinshasa, tozali na Ngaliema, nyonso ayebi lelo ebandi kosala mwa makelele. Et puis nangolo ya Nzambe lelo toza na Congo Mobimba. Makambo ya boye esalema depuis 1958. Donc lelo soki omoni elenge atelemi na kamwaka parti politique yebaki mutu moko azali sima na ye, policier moko azopropulse ye. Olinga tout en tout na wana. Ndeko Lumumba qui est derrière toi? Nzambe na lola kaka. Ah, omoni makamango bande bomoni. Donc mwana moko boye to benga eko kwa Lumumba soka meli wapi maboko no yi asali parti politique. Yo nakokoka po ete ezali nabengaka yango œuvre du destin. Donc rien n'est impossible à celui qui a reçu une vision. Quand vous avez une vision, c'est comme un appel. Vous avez le loko balakisi oke okoki yango. Siko yo bundana na nango siko eloko la mwana mboka eloko la moto mobali ndenge ezalaka pour na kosala ete ekoma. Po ete on a toujours dit ce qu'on peut rêver, on peut réaliser. Les alliés locaux to vendre total ya bino. Mboka oto ki continuer boete. Alors to zwa benzela ya basali makambo tozomona to zwa nzela ya solo to telema na kati ya profession ekomama ndenge olobaki na introduction. Tata mokonzi ekolo na biso père de la nation congolaise Patrice Emery Lumumba alobaki mukolo moko bana nanga ba kotelema. Ezali bana na ya monzu ya nzoto te. Parce qu'il y a l'obaki, un jour tu peux téléma, tu peux défendre ma belle na biso. Yangwana tu télémi, tu allez kosangisa, bana nyonso ya mboka, et pas na biso tribalisme ezalité, et pas na biso nationalisme ezali opprimer likolo na nyonso. Ndeko Lumumba, bino bozali banani, bozali ba opposant, tout banani. Biso tozali ba opposant te. On ne peut pas être opposé à un pouvoir qu'on ne reconnaît pas. Opposé les titres moko civil, les titres moko y a honneur. Un opposant, pour être opposant, il faut d'abord reconnaître la légitimité du pouvoir auquel on s'oppose. Oh, les alliés collègues en amboko ils ont pouvoir. Pouvoir est où t'as un arrangement té. Pouvoir est où t'as une légitimité. Puis surtout l'ingito y a tout restaurer culture, il y a légitimité na légalité. Légitimité na légalité c'est de l'étambola ensemble. Pouvoir est koki ko uta na ba arrangement té, pouvoir est koki uta na ba mbilinga té. Pouvoir population esengeli endima yo etindi yo et entériner yo nde olongi wana nde toyebi ke wana ezali pouvoir. Ndeko Lumumba pour la moto adhérer na parti politique na bino akosadere ndenge ni pe quelles sont les conditions ba ke desika nini oyo ezali parti ya peuple na parti ya peuple ezala te ezala pe bele to mona te oyo nyonso boyoka eza ba slogan
parce que peuple était à Salango. Moutoke ou tate na Zamba un jour azalaki rebelle, a commis belligérant, a commis politicien, a sali bino parti au beza peuple. Peuple ndé biso yo. To uti na famille ya politicien te, to zumbongo ya politicien te, to zumbongo ya l'état te, patriotisme elati biso. Tozu moi 10 fois na biso wana habito investir yango lelo yo bozali ko leka na Congo bozali ko mona ba drapeau ya CNE ezali ko baluka lelo bozali ko landa ngai awa lelo yo bozali ko yoka CNE ezali kilte te ba osala ngai na mboka ndenge bomonaka eza ba biloko musubo ba cérémonie musubo ko salema ata kombo na nga ba kopata te, c'est-à-dire tozali ko investir kati ya peuple pour que peuple a d'éléments à s'opposer na politicien parce que ennemi na biso ezali système politique aux alliés pour régir l'institution dans mboka na biso. Qui peut s'adhérer facilement à la moi na nyonso ya mboka oyo abotami congolais azali les bienvenus. Et loko to boy ezali batu oyo bazali na makila. Congolais nyonso oyo azali abotami congolais. Abotami congolais na pamba na de père de mère. Lelo na lingite na kota kuna poke na ya kokumisisa mutu moko boye parce que biso tant to banda ko loba makambo ba de père de mère bango bazali nanu ata place wana te baye ko lata discours na biso ba bimi na ngoli boso ya média ils se sont fait des noms à cause de ça. Quand on dit congolais, c'est-à-dire congolais de père et de mère. Okay. C'est-à-dire congolais oyo abotami na papa soit na maman oyo bazali congolais oyo alatami na patriotisme pe oyo azali prêt ya ko se conformer na idéologie na biso parce que notre force OK na bureau ici kanini pour ba sa dereza na nzela ya internet to ba online to ngeli komta ak mambo ba carte mambo ko wapi ba carte ya mambo ba kiko le kana ko ezaka na Kinshasa te na kipanda ba pata ba adresse nyonso awate Congo mobimba ville nyonso ya munene na Congo lelo CNR ezali. OK. Il suffit ya ko se renseigner na ville oyo ozali ko loba parce que to se dirige to ozali ko lobelaka bato ya Kinshasa te awa to ozali ko lobela bana nyonso ya mboka 26 provinces nyonso se renseigner place ozali ko vanda tuna CNR ezali. De Kolumba obi bino boza ba opposante na Congo ba opposant bazaki. Quel parallélisme entre bino na ba opposant ou ba opposant na Kinshasa? Qu'est-ce que vous reprochez aux opposants du Congo? La différence entre nous résistants et eux des opposants soi-disant, c'est parce que Bango Bazali, ce ne sont pas même des opposants, c'est devenu comme un club d'amis. C'est une classe de gens qui se constituent aujourd'hui comme une oligarchie. Ils ont pris les pays en otage, et ils ont formé une sorte de cercle d'amis pour ne pas servir Bisso. Bisso, tozali kote le mela système. Système est outil musika, système est un impérialisme, où ils allaient kona bango. Eux, ce sont des ennemis intérieurs. Nous sommes en train de combattre le système qui est régi par des ennemis extérieurs qui utilisent ces gens que nous appelons aujourd'hui des politiciens au Congo. Ils sont leurs pions, ils sont en train de profiter, ils sont en train de servir les laboratoires extérieurs au nom soi-disant du peuple alors qu'ils n'ont même pas notre légitimité. Donc nous sommes des résistants, nous résistons civilement en tant que peuple contre le système. Et comme tout élément le système, tout élément le peu bango, parce que sans bango qu'on servir le système, voilà, on va finir avec vous. Un mot de la fin. Si vous avez le monde entier, ceux qui ont une confiance, qu'est-ce que vous allez apporter à Sika au nom du monde entier? Bande konangai, ba papa, ba maman, bilenge, bana. Eloko ya motu ya ona kikolobela bino ete eloko eleki mboka mabele ezate. Pona ko mema mbongo wana na mboka esengeli na biso to sangana sima ya moto te kasi sima ya objectif moko tokiko komitiela en tant que peuple. Politique ndenge ezali kotambola na mboka na biso lelo. Système ezali ko régir ba institution ezali ko permettre biso te
de développer Mboka. Parce que ce système est démodé, ce système ne nous convient pas en tant que peuple. Il nous faut travailler en tant que peuple pour que tout ériger un nouveau système qui va régir notre avenir, qui va régir nos institutions. CNR, non pas pour que tout soit escaté dans le système. L'objectif, ce n'est pas de devenir demain des politiciens. Nous voulons faire émerger une nouvelle classe politique qui va provenir strictement et exclusivement de la masse populaire. Pour changer Mboka Oyo. Toye côté élément pour rassembler toutes les tribus, toutes les masses populaires na lisanga moko pour que to kende to ko utiliser ma ponami oyo pour que ma ponami oyo me mabiso na révolution. Révolution ezali kaka mandoki te. Révolution ezali to sukisa système pour que to ériger to banda système ya sika. Yango wana démarche na biso. To telemisi CNR tozali kobenga biso nyonso to simba loboko to tambola en tant que peuple. Boko monaka jamais politicien na ba obozai ko mona na kati ya CNR. Objectif na biso ezali to sangana en tant que peuple to telema contre ba policier contre leur système. C'est en ce moment-là de to kolonga ba benga buna contact ni. Ce bongi bozo abiso bokoki lelo mutu ezali na ba réseaux sociaux bokoki Kobeta kaka CNR, Congrès National de la Révolution, na Facebook, que ce soit na Twitter, beaucoup de numéro na biswana, puis beaucoup benga Kinshasa, wapi na wapi, beaucoup de contact. Mais site internet est en construction dans 2 semaines, awa, tu peux relancer. Voilà, papa et indépendance, un jour l'histoire du Congo serait écrite par ses propres filles et fils. Ça, ce n'est que le début du commencement. Et c'est là qui Yabino Fisopelende, Tata Sedek, Oto, Yambaki, Paul Abino, Lelo Lumumba, Oyo, ça dit plateforme, Nene, Sansabane, à Congo, nous pour un changement, non seulement en mentalité, pour un bouton pour l'ambo qu'on a vu, donc Congo, Pena et Koma, Congo, Oyo, Koko, Batik la Bisso. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet. Massolo sur votre chaîne Radio Le Collet Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap et tchara. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. Une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille au monde assis dans le c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont la donner. Là, tu peux oser la petite, la relax, voilà. Nous sommes une famille. On tire une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bêtes, mon bout là. Les amis m'accompagnent quoi. Moi, chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis la bembele, je suis la paille. Jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise, couture de Angola, c'est une famille. Jaquette Oyo. Nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail basé.